DCWC et la diaspora congolaise de Western Cape vie évolution ya DCWC et ont servi Afrique du Sud mobima mais Western Cape toza limité na province moko cordo bengisaki pona koloba kotuna question bino assemblée générale boza ba konzi ya DCWC qu'est-ce que vous reprochez tozong ici statut à disposition na bino bosa l'amendement bozong c'est la biso comme ça to convoquer réunion pour to adopter et to le cas qui na Arma Tungulu to voter qui sont pour que DCWC et comment diaspora ya Afrique du Sud mobimba et le ya Western Province vote seulement qui bao bandimaki que DCWC et comme Afrique du Sud mobimba bazala qui majoritaire to voter to adopter pour rétracter ba lobby non biso DCWC etika na kaka ya province ezala ya Afrique du Sud mobimba comme si mutu moko alingi mwana ne atika la kizimbi akola te ezala ki problème ya marche oyo ya le 17 mai balobi te bata union sacrée wana biso tokuta na bango te boyna boye to le city council ba na ambada consulat ya États-Unis ba condition ba pesaki que marche seulement to sepelaki na ngote to cancelaki déjà marche bio problème ya élection bosali boumeli orke to sali 2 ans statut na biso parce que ndenge cordon auto loba to za ba amoureux ya texte to linga ko kam organisation na ba texte organisation et lobby que le 30 avril nous devrions organiser commission électorale oyo sikoyo et ko permettre basa la élection mais bino boye na désordre sans tenir compte de ya ba texte boye ka ke biso to loba boye biso boye mais bakenda koyokana entre bango bayokani te eza toujours biceps répondre à la question. Merci d'abord pour la question. Une question, biso bureau na biso et démissionna qui na groupe ya WhatsApp. Na statut na biso et le but que l'Assemblée générale est l'organe suprême ya DCWC. So tanya mon article 34, 35, 36, 37 et 38. Donc cela veut dire que bureau exécutif ndé tozaliawa Assemblée générale est à l'école na biso. Alors Assemblée générale est à place de Sanganaka. Merci. Est à place de Sanganana Arma Tungulu. Mais vous conviendrez avec moi que les combattants, les membres de DCWC et Belé Baza éparpillés dans le monde. Si on a évolution de la technologie, tout à l'heure pour nous rassembler bango nyonso, il faut que la conférence call pour bango nyonso ba participer. Pour bango nyonso ba opportunité te ya oya na base Arma Tungulu ya oya na Arma Tungulu. Et ça là qui conférence call et ça là qui na 3 étapes. Première étape, cordo bengisaki pona koloba. Kotuna question. Bino assemblée générale boza ba konzi ya DCWC. Qu'est-ce que vous reprochez jusqu'aujourd'hui? Ba reprocher qui j'espère bien 3 à 4 problèmes. Problème à liboso et pas na bango ezalaki ke statut oyo bino bo adoptaki biso to tikali na moi ba amendement mais bo adopter mo déjà biso zala ba amendement na biso bien que zala ki faute na bango ndenge korda autoloba à plusieurs reprises tozo beng sa réunion bazoya te ba lobby kaka principe bon ezala na base Arma Tungulu ba lobaka soki 3 4 5 ba sangani na base Arma Tungulu ba adopter article wana et côté en vigueur ba lobby biso to zala ba article bureau oyo et lobby comme ezala large lobby OK. Donc là, vous avez un article, une proposition, un amendement, bien que tu votes qui a mot. Donc l'Assemblée générale est un organe suprême. Tu nimi, tu tiens mon assez, tu as ici statut à disposition de bino, bossa l'amendement, bozo c'est la biso, comme ça tu peux convoquer réunion pour te adopter un mot. Premier problème, unique. Deuxième problème, est là qui DCWC et la diaspora congolaise de Western Cape. Vie évolution ya DCWC et ont servi Afrique du Sud mobimba mais Western Cape toza limité na province moko on moni que toza limité na espace pe na temps alors moko ya membre après ça qui likarisi ya lobby
Bino bureau exécutif, pour nous étendre d'ici WCT et comme Afrique du Sud Mobimba. On a eu notre temps, il y a étudier en fait aux qui balle l'Assemblée générale dans le groupe WhatsApp parce que la technologie évolue, au atteindre les moutazans dans Malembankoulute, à part WhatsApp. Bon étudier les conditions de commune à Posa, il y a comme ça d'ici WC, dans l'espace Afrique du Sud Mobimba, qui est dans la province de Western Cape. Bao ba réagir ça qui na moment na ba réagir ba bisusu bazalaki miwe et to le cas qui na arma tungulu to voter qui sont pour que d'ici WC et comment diaspora ya Afrique du Sud Mobimba et longwa ya Western Province vote Selemaki bao ba ndimaki que d'ici WC et comment Afrique du Sud Mobimba bazalaki majoritaire to voter to adopter mais comme toujours ba to bazalaki absent ba ye ko rétracter ba lobi non biso d'ici WC etika la kaka ya province ezala ya Afrique du Sud Mobimba comme si mutu moko alingi mwana ne atika la kizimbi akola te bon lokola ba poser un problème lokola assemblée générale des organes suprêmes biso bureau exécutif to na ndenga hôtel mais assemblée générale te to ndimi to lobi OK lokola bo lobi yango to kozongisa ngo kisimbi mwana oyo akola kate ndenge bolingi to ndimi wana deuxième problème. Troisième problème, ezalaki problème, il y a marche oyo il y a le 17 mai. Balobité, bata union sacrée wana biso tokuta na bangote boyna boye to lobi non. Le bureau est là pour s'enquérir na problème au solana bato. Ceux qui azu ba question, azu ba réponse nyonso. Nde ayeko yeb s'assembler. Comme ça bino assemblée boko tout na biso lokola to yebi déjà mutu ndenga zali. To expliquer bino que mutu wana zali boye. Yango to zwaki tango solana na bango mais pendant que to solana bango ba fuite bimi boyoki botomboki au marché cancellé mais de l'autre côté City Council ba na ambada consulat ya États-Unis ba condition ba pesa ki que marché seulement to sepela ki nangote to canceller déjà marche donc troisième point pe eza cancellé. Quatrième point ba lobio problème ya élection bosali bon meli orque to sali 2 ans statut na biso parce que d'un cordon auto loba to za ba mourir ya texte to linga ko kam organisation na ba texte organisation et lobby que le 30 avril nous devrions organiser commission électorale oyo sikoyo et ko permettre ba ça la élection mais bino boye na désordre sans tenir compte de ya ba texte boye ka ke biso to loba boye biso boye donc on a une élection. OK, bureau to tient assez. Bino assemblée générale, boye biso date nini bolingue élection. Et ça dans 2 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois, on va organiser les élections. Tu vas postuler comme ça. Et ça la cycle normal que l'élection est seulement va au quota. Tu peux ça qui bango 4 points on a to résoudre non. Bandimaki. Balobi OK, merci bureau exécutif, biso assemblée générale to ke koyokana tokozongela bino na point wana mais bakenda koyokana entre bango bayokani te eza toujours biceps alors face à cette pression le cola cordon na bureau mobimba tolobaki tokokamba organisation na ba texte les gens ne raisonnent plus selon les textes ba comme ko raisonner selon les biceps selon les des pressions wana les cas qui tolobi nous sommes les amoureux des textes. Dans ces cas, nous déposons. Des places, nous avions déposé. Il y a une différence. Cordon Outoloba a démissionné, lui seul, a démissionné à la Simaya Kanda Oba pour ça qui est au bout. Mais biso bureau de ça qui était. Yoko soit décision à Kandate. Donc il faut consulter biso. Toboya qui démissionne. Et pendant ce temps, c'est lui qui convoquait les réunions. C'est lui qui dirigeait la DCWC, c'est lui qui donnait les injonctions, c'est lui qui conduisait la DCWC. Mais pression parce que DCWC est un organe de servir avec amour, avec patriotisme, avec volonté, bénévolat. Nous sommes les amoureux des textes. Alors pour éviter tout tiraillement, les textes ne prévoient pas. C'est pourquoi le bureau s'est consulté de démissionner, de déposer. Voilà.
Merci mingi pour la précision na mwana mboka. Na basi na tunaki mwana mboka ex-cordon so permettre na bemonde mwana Walter était sous Kalamba. Qui difficulté no kutana ki na ngo pona mokamba communauté congolaise. Au pesa qui réponse na diplomatie mais par rapport à ndenge bo expliquer vous allez d'accord nangaki bisika ba congolais bazali na organisation to ba congolais bazali majorité a biso na moko na kati tolingi ordre te tolingi toza ba indiscipliné tozo tosa ba statina mibeko to siko question na exemple tozo na musala kusala na osunga baike bana mboka na bazi batata ba mama bande kwa mulingo landa kanenge bana mboka bazoide banyuka bande kona biso bazo ya sika na mboka oyo o ba ebité bisikani na mocha lokolo na loboko si équipe nabino à travers communication na mwana mboka Lorenzo borientaka population mingi ezali na kosa na ko awa badengani bino soit bo déposer par rapport à indiscipline na désorganisation ils na kati na biso ba congolais ya BCWC mais peuple congolais na posa na bino azana posa service na bino tozo senga bino personnellement mayanga na politique TV na kombo ya ba diaspora nyos est-ce que bokoki ko sala organisation mususu oyo kozala na discipline na kati na botosi ya mibeko po bo servir ba congolais puisque nikolo bateke lokola bolongwe na DCWC bo bengani pe boboyi ba congolais est-ce que boboyi ba congolais pona libelo to bokozala na eloko moko bokozala na nzela oyo ko servir peuple congolais mais kozala attaché te na DCWC. Merci pour la question na ko répondre ce qui cordon bien moninga nanga mususu azana était une réponse à Bobakisa. Ba français balobaka si ça ne tient pas il faut changer les fusils l'épaule. Na linga le lobby boy. Soko zo beta masasi na droite, ozozo mama tate donc cible était changer munduki na épaule mususu. Les problèmes qui nous priment au ezana kati na biso ezali l'amour ya communauté. Amour wana ko servir communauté et s'ilité. Donc ce qui est simina fusil na épaule à droite était to chango na épaule à gauche pourvu que to servir kaka communauté wana ndenge to zalaka. Mais cette fois-ci avec le respect des textes au ezali parce que eloko bomaka biso ba congolais yo uto loba pe biso to yebi to lingaka ko se référer na ba texte. Or ba texte ya monde biso to komaka to loba ke to tambola boye. Mais comme on a beau tamboli na biso to linko se référer sur na texte mais équipe ndongo moni je bénis Dieu parce que Cordon Walter to benga ex mais président Walter to zanaye azamuto yo atosaka mibeko o ezali na mibeko te a Rolanda moté c'est le temps ceux qui bozo banda eloko nyonso bokanisi bokosala bochango déjà na mibeko po to ko bandola na mibeko donc question na yo soko zali ndenge lobi oza tata mayanga ni oza na bwanya to servir communauté en changeant les fusils l'épaule réponse nanga eza wana o eza na bwanya asosoli. Merci mingi na basi batata ba mama bande kwa boliso surtout diaspora congolaise ya Afrique du Sud botikali bana itiketi mwana mboka président Walter Ideso elongo na mwana mboka Lorenzo na équipe na bango mobimba baza na DCWC lisusu te mais balobi bazokolisa eloko moko malamu mpona bino bolela te e tokosenga na bino ntango bokoya na style ya sika bobengisa biso bapanzisango tozala wana totuna mituna po ete bayike bana mboka bazala vraiment na kobanga te po mingi bazobanga balobi bino nde bobanda kotelemela bango bozola na makambo ya bapapier bonabo siko bato bazwi baza bato ya désordre bazotosa mibeko te donc bazolinga kotosa mibeko soki eza kote na bango soki eza kote misusu bakotosa mibeko te. Alors pour ngai na suki a pona ba question lelo nazongisi merci pour lobby ke baza bata désordre biso to lobby te yo nde mopazisa ngo lobby yango merci na bongisa mukelo ko lobby wana o lobby ke to zali susu na DCWC te non DCWC mais la diaspora congolaise ya Western Province mais base nango ezali ba combattant. C'est-à-dire, tout un combat pour la liberté à Moka na biso,
Lelo, la plupart de mes camarades, tout na bango, ba msuba comme na pouvoir, ba msuba tika une opposition, ba msuba na société civile. Alors na yango biso awa tellement touti na combat na compte ya DCWC, to ngai ke to komisa eloko ezala mingi na aspect communautaire. To assister bandeko, to aider pa o bazala ba problème. Yango eloko to bana ko sala. Alors bandeko to na bango bazo comprendre idéologie wana te. C'est-à-dire, bah, on met ma biso, bah, on comprend des textes, parce que Bambi que ONG, alors que l'organisation, nous avons manipulé, na moko, mi balé, bango ensemble na combat. C'est-à-dire, balingi bango batika la banzambe, oyo bango ba lobinde ko salema en dehors ya stati. So bino bolandi stati bango ba pesi ordre oya bango assemblée yoki oyo bango ba lobi mais so bengi bango boya to na réunion ba koyate c'est-à-dire ba préférer to tambola bulu yeke exemple net ya pesi aspect to comme un aspect net ya Afrique du Sud mobile toujours problème awa mutazana Johannesburg il faut qu'il voyager avec les poteaux mutazana mboka oyo mutasala ke ba démarche ba poto simbité faki mbongo na ezonga mutazana Johannesburg mais tout ça makamwana j'espère bien que Marcela journaliste aida biso tomeka kosolo ndeko wana zonga sa mbongo nyonso o ya so kazakia na Cape Town ndeko na Afrique du Sud azonga sila ndeko na mbongo à part ça toke ba vusta to salima mbebele et les autres ba omona ngoma be comment est-ce que bino bokomo zo abokino tikila bato bokomiso opération blessing tonné donc babando na biso na ba contre courant alors nous avons décidé biso nyo to ba soldat to déposer na DCWC mais to continuer idéologie na biso ya ko servir communauté congolaise mutu awa ya cha bato na ru azate po ezamboka na biso nyo so mibali na bandeko na biso basi communauté congolaise eza munene eza vaste tina bafusta bande ko musu to mona ndenge basangana ka ndenge ba évoluer ka ndenge bazo évoluer mais biso communauté na biso e comme mutakufi bokomo ko landa batu bo bonde na batu po batia cotisation mais na ba communauté nyo c'est obligatoire bakundaka batu ba mboka ote bimemela bango ezonga mais biso to ko préférer to futa ba 50 000, 60 000, 100 000 règnes, il y a aucun d'abattu dans Mboka. Pourquoi? Parce que tout ça est éparpillé, c'est pourquoi tout le monde dit ok, biso ndeto bandi na contre DCWC. Batu ba yebi biso na esprit, ba combattant, so boye balingi ko ka binote. Mais tout ça effort na ba idéologie na ba stratégie ya ko bengisa ba groupe nyonso ba congolais oyo ezala na mboka oyo et puis ba toana ba comprendre que idéologie boza nango eza malade alors to jamais otika bandeko wana o tozwa ki déjà to mola kisa bango ndenge nini ya ko sangana plutôt tika bango likolo et aussi mbaté alors c'est pourquoi nous avons décidé de déposer la DCWC mais toujours continuer idéologie ya ko au service communautaire congolaise. Merci beaucoup. Merci. Merci la bino na ba réponse na bino et ça les techniques pas na biso to éviter ceux qui battu au bazo landa pe bazo zongo mandenge biso to zoto ko biso to zana bino awa mais to rappeler bino que a toujours solo là eza Congo toujours le caractère que juste boyeba nini oyo ele kana kati ya Cape Town na batu ya DCWC. Dans la question, avant la question de volume Soumouké, Cordon Walter, on peut travailler comme mandat dans combien de temps? 2 ans, je crois. 2 ans et 1 mois. 2 ans et 1 mois. Là, on a besoin de tirer attention. On a une solo là, financier. On a tout financier. Et là, PC. Adjoint, il est raison. De Fouzo, Sola Moïndo. Président de Konoli Benia Chanik, question on a besoin de Bayoka. Et a besoin de pouvoir en habiller. Beaucoup de combien la partie à caisse. Ou vous travaillez, vous dépensez. Ils ont combien?
bola sabiso o makambo oyo mosalaki mpona kosunga communauté congolaise. Habite ce jour répondre à ça. Ah, merci pour ce moment Ribi, Libenda Chanik. Autrement, ma question au Kitoko. Malheureusement, nous avons mieux placé à répondre à la question pour titulaire dans la date. Donc, ce qu'il y a, c'est pour répondre à la question aujourd'hui. Donc voilà. Nako compléter moi nako compléter moi bien que naza na département ya finance mais oyebi que nga naza na social na communication na advocacy na répondre juste na place au lobby que bosali nini na côté ya finance titulaire na yende beaucoup t'as dit combien après le bosali nini non bon kokuta eza nango problème te parce que DCWC a un compte à banque. Oui. Donc, les dépenses, c'est celle de Makana, Bimana, Kota, Bank Statement des Ali, et Rolakisake, beaucoup qui au temps, vous dépensez, boyer, là, il n'y a pas de problème, parce que Bank Statement des Ali, ils ont un compte officiel. Bon, le rôle financier, le but titulaire n'a pas empêché, donc, ce qui a eu, à Bank Statement, à table, tout n'est que sur Bank Statement, il y a un moment. Mais, oh, tout ça, Libenda Chanik Kosti Mangaribi tout ça les belés. Vous comprenez? Tant ya liboso que DCWC na bureau ya cordon Walter Eteso eza premier bureau au monaki to salaki mobilisation à fond ya ndeko na biso abela ki mbanga plus de 25 000 rennes na Afrique du Sud mo ba contribuer ki to na ko pese ya liboso. Yami balé DCWC et Longwa na Cape Town et Keti na vusta ko résoudre conflit où ezalaki entre ba Congolais mi balé bazo bunda na pena ko kufa ya ko bomana toketo chekimia. Yami satu ndeko na biso mususu aboyaki mwasi na ye boye na boye mwana mwasi libanda boye na boye DCWC et kenaki e chekimia pe et insister. Ndeko wana il faut sa charge bana po eroza obota biso za kite wosundula mwasi boyete ndeko na biso boyete pe to assista kiye wana na Captain na Captain awana bududa na Peru ndeko wana ti lelo azoka charge à loyer ndeko wana afuta la bana wana place pona DCWC po soka raté momoko opération ce que cheka ha apesi oso comprendre ya mine ndeko mususu aboyaki akoti donc ndé tozalaka koza locataire na ndako batu oboyi kofuta ça peut question non pardon boli misamoké ouais tosola et kana makambo ya ba intervention ils en normal oui question na ngezali beaucoup taki combien vous dépensez combien botika na combien yango nazo répondre OK mbongo tokutaki titulaire azate bank statement ko témoigner mais c'est non c'est pardon auto dépenser Lelo, en tant que communicateur, en tant que chercheur social, je reconnais DCWC avoir dépensé 1000 rennes seulement. Ce qui est en plus, ezali 1000 rennes auto-assistant qui bateau, na DCWC, au moins l'organisation doit en boka bapaya, il faut que tu aies une norme ya mokili nege zo évoluer. Il faut que tu aies une database, il faut que tu aies une website, il faut que tu aies un email. Organisation ko vivre te kan net tozanet na malemba nkulu siko cordon Walter asaisa biloko wana lelo DCWC akutaki na database te eza na database lelo eza na website te eza na website eza na babiloko nyonso wana donc ba dépense nyonso wana ekozala bank statement ekolakisa ngo soki bolingi bank statement wana to lakisa bino lelo eza lundi mercredi on sera en possession ya bank statement. Parce que tout ça, il y a 6 mois passés, tu peux payer bino ango, beaucoup de temps dépasse les alliés. Donc c'est pas la peine de s'éterniser la question mais bureau où est sali belé et matisse. Na continue au temps bien sur kana. Au temps mais aux une question. C'est ça il makambo belé au DCWC bureau na biso to sali. Monga na obima ya biso moko. Na poche ni. Oui. Na poche na. Na si ba tu avais tellement mabo question. Avant tout ça l'action cordache alors dit OK ngana tche boye bino bocha oetikali ou bien to kani montant mutla mutache yango pour éviter so simbambo ya bureau parce que bureau o biso to contact o elongwa wala liboso parce que na problème ya finance que soit disant va dépenser mbongo et puis balongola bango
biso to boya ki to koma na place wana donc mbongo auto on dépenser na ba action na mambo délai eza ba carburant eza ko ya mabatu mbongo na biso mo voilà to si mambo c'est la dingue que vous en mbongo na zakaka bokuta yango zakaka wana nyonso auto kuta et puis il faut na pengele le mbongo mbongo eza na kati wana eza mbongo ya ba action opération salaire nde mbongo ekota na kati ya bureau dissidence ba memba ba contribuer à te wana na ebisa o soki ba tu ba contribuer à eza bureau nde ba tchaka cotisation chaque mois ba to tu ba tikali o ba loba kama mbongo na ba li ba tchaka ta bilende il faut eba merci naza journaliste na bino na bino na communauté yo za mutu za kana na kombo eza message oyo oyo uma message ndenge kota bato bazolanda nde batuninga ngo par rapport ya bamonaka bokendaki quelque part bozwaki siko bazana besoin yo ekota combien et dépenser combien et tikali combien pour bino besoin ba papier na bobo la papier mais bolaki si ba financer ndeko corsi ndeko corsi souffre que biso to déposer na DCWC mais il a cité que non ça la remise et reprise sur côté finance. Très bien. Dans le mandat où tu le vois que ce que tu fraude dans la communauté, tu détournement dans la communauté. Pour aller dans une organisation où tu l'as dans la mikanda. C'est-à-dire, souffrir quand même que nous avions remis les documents d'enregistrement et organisation. Mais nous sommes toujours dans la diaspora, toujours bandeko. Papa moko tandima kino ata bela ki mwana ndeko abokola. Abokul mwana wana mwana ko mokende classe. Amona mwana wana baboke na balabala. Te so babotele mwana wana au pour faire place mwana na ki amona kata bien. So ole kana mo mwana na te. Akola malama. C'est-à-dire beau souffrir que tant que ça la remise et reprise proprement dite, il y aura tout étalé et 10 cents, 20 cents, 100, 200 dépenses dans le tout. C'est la comprendre vraiment que tous sont responsables et que l'organisation, les organisations responsables. Même tous sous-estimons l'organisation parce que tant qu'on voit déjà d'ici, ici, ils ont aussi en Bouchtad, nous avons partout dans la province. Quels sont les alliés? Nous avons envoyé à part une dislocation et une barre. C'est-à-dire, façon Bolobeli, on vous expliquer, j'ai vite compris que non, il y a un grand problème. Donc, vous avez déjà, mais vous avez un démon que vous se partagez dans le bateau Oyo. D'un côté, basé sur le texte, de l'autre côté, bateau Bola n'a pas beaucoup moins devant la vie. Et là, tout est-ce que vous avez assimilé Maroudoya plus tard? Parce que, en tant que seule organisation, en tant que Congolais, et ça, dans le moment où on a traçabilité, on a une trace communautaire. Puis nous, c'est déjà 2 ans et demi. Je ne pense pas que nous avons déjà pour cette organisation où nous avons ça, parce que nous avons fait l'organisation est apolitique. Nous avons droit à non, nous souffrons de est-ce que, à part au Kenya, pour la est-ce que nous sommes respectés? Deuxième des choses, est-ce que vous pour assumer qu'est-ce qui va arriver parce que parce que nous avons pour se détacher, vous comprenez que nous avons marcher ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Précautionner vos vies. Parce que vous avez la caisse, vous avez à part pour éviter. Parce que tout le commandant Lorenzo, un message concernant Mamakamo ou Salaka, tout le monde sur le groupe. Et puis tu es qui va te payer pour la et puis va te payer pour la musique. Nous avons raté les arabes, nous avons le commandant à l'objet. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire au Congolais parce que sur les cas. Et puis, comme sous au bazar, on ne sait pas Bango. Pourquoi? Parce que on a vite compris que en fait, place il y a presse.
Parce que presque ça pouvoir mourir, ils ont identifié bien malade. Mais c'est comme si, sur la communauté, les combattants, vraiment actifs, plus important pour le soulèvement, il y a mais aussi presque c'est un peu négligé. Bino siko na groupe oyo, vous avez visionnaire. Vous avez tala bablo konoso ndengeni. Premier point on a bagé zaki makambo ko yasimo. De bongo ka bula bablo ko mamba ko ngole bitumba boy étant donné les alcamoza à politique. Deuxième des choses, na ndenge boza bo ko apporter makambo nini oyo des alake batu bazala attirer la masse na bino parce que Congolais quoi trace Congolais et aussi notre scope assurance monde. Je pense que bande de partenaires va que ça soit miké na plus tard. OK, merci la question là. Pour répondre il aura le bosso ezali fondation obisto limitotia. Et fondation ngo ezali ba texte. C'est-à-dire o nyoso to rolo ba likolo soki ezali na fondation et elle la fondation té o ezali texte ezelo otenda ko ekoya. Donc ndako tunito tonga ndako likolo ya fondation o elenda o ya béton penza pour na avenir ya communauté na biso. To lobi bien que papa malama sundola bana ndete na katata nzela travail de titan autosel dans ta communauté. Il faut tous s'attendre ba leader à malonga ya solo faut to ba keno ba coup ekoya de gauche à droite. Il n'y aura pas de rose. Il faut tenir bon sur le niveau servir communauté. Et pour l'amour le soulever makambo ya union sacrée, pour l'amour de notre patrie. Nous surtout oyo et le Congo. Il n'y a pas un Congolais plus que notre. Biso nyos to na bolinga Congo. Ozana ndenge no zo bundila Congo, ngapena ndenge na bundila Congo. Yo zimandoki okena fo bundila Congo, ngapena kena kaina bik pona bundila Congo. Ya ke kuna pona okanisa ba article ni to ko tia lelo pona modernisation na tonga ba papa na biso bana ba notanga na ba computer te mais tout yo bana fa batanga na computer ba ezalaka ndenge ni. Donc mutu na mutu a bundila Congo na ndenge na ye. Mais ce qui est important, ndenge to ba keno le Congo d'abord. Biso maintenant na kati ya makanisi to za na moto lingi ezala maintenant le texte d'abord. Et les restes wana ezabe pis o ekota na kati ya biloko pona communauté za la servir. Mais communauté na biso za la nango à l'aise. To ko abandonner bango te. Ma makamba activité nyos to salema to salametil que non, nous allons beaucoup plus pencher du côté communauté sociale. To zalate que no bande ko na biso na DCWC bazana opération biso ko opération TTTT. Bande ko na biso bazana opération, c'est-à-dire bazana conflit pe arbitrage ce qui kokose zeli na kati ya communauté et qui appelle ayé pa na biso. Oui, nous allons contacter nos frères pour dire que notre de quota là toujours appelle boyna boy moyen zeli bosunga. Et je crois bien na bolingo ya Congo o bande ko pe bazana ngo ce qui va coûter na koko somoko ya ndeko moko keno oh ndeko auti Congo sika document boyna boy. Je suis sûr et certain ba ko benga pe pour hôtel sakino ba ndeko beaucoup ko deboy wana za vision tout ça nango à moins ki ba ndeko baza la na vie contraire. Alors pour na makambu ya mbongo eza eloko moko eza trop sensible biso. Et je vous rassure devant les caméras, tu servis communauté gratuitement na muke o nzamba zo pesa biso. Et tu changer le côté. Ça veut dire que tu continues à servir communauté wana ndenge moko. Mais tu beta mbela pa bande ko na biso, faut ko yeba ki organisation ezaka na finance te. Donc ils a parlé ezaka na sponsor te. Toye bandenge ni ya kotia maboko ko contribuer na caisse pour to sungana lobby. Mais toujours continuer pour teya bande ko na biso ba faciliter fraude te. Ningi biso pe to lini makamba fraude te. To lini makambo alima
toza ba papa toza ba père de famille lobi wana bana na biso kola bango ba zo relève puisque lingi to kamba communauté na biso ya ke lobi toza te to fani na kiti mukolo na nzete mwana afandi wana otala kino te na année 2025 ba papa na biso ba no kamba organisation oyo mibe kwa ne zelete siko biso to amandango biso sina biso ngwa. Merci. Alors Marcel, c'est une question. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je me présente Francis Marcela, journaliste international de diaspora congolaise, Congo Stratégie, officiel TV, chaîne YouTube. Moi, on est bon, qui font dans la question, on a comment qui a un phone canal. Charge mon papa. Mais on a la charge. Pour féliciter dans la on Ok, merci. Première question, on a bureau, la bureau sortant, on est vous a accusé de plusieurs détournements à la carte de la BCWC. Ok. Notamment, donc source mafieux, ils ont tellement belé la carte. Surtout que na kina on a point de bosso dans le dossier à passeport parce que tout le monde a dit même à vidéo plusieurs vidéos et ça la maki il y avait des individus mais pas congolais tout le monde a qui société civile oui comme on m'a rappelé donc la mission est venue il faut dénoncer quand moi m'a demandé pour les cas ni na capture ya passeport est-ce que l'élo parce que communauté congolaise certaines personnes bazana mituna bango ke binonde mu créer qui ba désordre et belé na kati ya capture ya passeport tant bana ki na kati ya Cape Town eza ki mutu soba ye il faut pesa na mbino mbongo pour akota par mbongo ya passeport pour ya kofuta pona capture il faut na mu bino boko tisaye il faut al pesa ta mo 1000 rennes 200 rennes 300 rennes oyo ba donner ko sala ko mon eza première question na deuxième question na eza tant que vous qui marche au été pour les cas, le 17, le 20, le 24. Le 24. Tant que vous qui a mon peuple, avant de vous déjà ma démission, ils allaient qui déjà. Ce qu'on a dit, vous qui est banane. Parce que la décision de vous considérer sous-binoté. Comme déjà que vous avez déjà démissionné ou bien déjà venu. Vous qui est banane. Et aussi, ils allaient qui n'a pas rimé, ils banaient au bimé, banaient au lobomana bavos, que pour lier ma pesa qui bino plus de 100 000 rennes au besoin qui. Et aussi pour nous clôturer, quand on a marché, ils allaient qui prévu au moins bah qui est belé, il est une affaire il y a 10 personnes au tuer baki. Et au bimake, commandant Lorenzo, na yomoko cordon Walter et so et au boy bah nous souvent kende. Donc, vous allez surtout pour réduire l'effectif de bateau et pour créer un qui m'appelle. Donc, il a dit pour répondre à la question. Nous allons répondre à la question de passeport. Nous allons répondre à la question. Alors, pour la question de passeport, pour la question de passeport, mon ennemi congolais est congolais. Ennemi congolais est congolais. Donc, passeport, oui, il y a une capture à Cape Town, mais bande qu'on a biso. Pour capture, on y a des démarches, on est bandaki. Na mkolo capture ya kiti. Et bandaki un peu longtemps. Mboka na biso na Afrique du Sud, les a représentés par l'ambassade des pays na biso en Afrique du Sud. L'autorité, normalement, tous en a droit il y a donc bango ba ya awa. Biso ne faut qu'il y ait une ambassade. Ça se passe partout. Je crois que la seule ambassade du Congo où il se déplace pour la capture, il y a des compatriotes, ils ont l'ambassade d'Afrique du Sud. Et c'est pour l'amour. Il faut tous aller, tous participer. C'est-à-dire, tous les gens qui ont la capture, tout qui comme observateur. Tout là, ils ont le candé. Et tout kuti, fou la batu n'engezalaki. Et bandeko ba biso ba
pesi message na foule que noté tala ba kambia communauté bango yo ba question besoin na botu na ne bango. Je crois si j'ai une bonne mémoire ndiko sa ko osala kinga mo interview jou ngo wana na tao ndiko mususu Olivier si je ne me trompe pas ça pas interview jou ngo wana. Alors il y a eu plusieurs tirements kuna oyo tout ça qui ni de loin ni de près parce que masala jo ki batu na bango pona ba assurer sécurité ya capture. Mais foula batu hôtel et refoulaki et salike bandeko bazu place mususu pour na komia ba machine toujours na amour ya ko servir communauté capture continue mais biso to mitali toza wana organisation non gouvernementale to gérer communauté ngona nde ba oke luka passeport to salaki mbela na nzela na ngai to na salaki cordon DCWC na salaki mbela na basoda boya to aider bandeko pour la capture. Mes frères, oui, il y a eu des conabiso que j'aime bien. À salaki ba vidéo na ye ba déclaration na sorti salaki mais oza d'accord na ba vidéo na salaki ba bien que note a détenir ba preuve. Il y a fraude. Et ba nana qui note izanga mais preuve munanate. Il y a bandeko o a détenir ba preuve. Écoutez, moi je ne suis pas ce Congolais là où à vivre na balaison du. So ba bisinga qui note ndeko Francis Masela a yibikuna, il faut la preuve. Au présenter la preuve wana vidéo tala ndeko Francis Masela aza moko un membre de la communauté en tout membre effectif de l'organisation Kamba tala yo a yibi. Je vais m'acharger à ndeko Francis. Au moins la radio toto a telle information de Toyoki a pesa qui jusqu'à aujourd'hui dans le banabino devant caméra. Ils attendent de mon côté, y compris de Konabiso, dans la vidéo na salaki, na tikolo zota vidéo mon côté. Il y a preuve, il y a fraude. Je serai ingrat ou malhonnête ceux qui n'ont pas qui non et salement quitté. Parce que salement quitté c'est dire qu'ils n'ont au monde qui bat tout et au témoin que salement quitté. Mais nana misu balé. Oh ngana mona na misu nga na mona ke lokote. Mais na yoki bande ko balobi. Mais amener des preuves pour te banina ko sanctionner bande ko wana to boy na preuve té yo zo baka ki noté eh na sana ba preuve limisa ozo bimisa té to suka moi étant que père de famille vous m'accusez et vous accusez l'organisation que moi je conduis na fraude mais yela nga fraude nga bana nga ba yibaki za banani na ba ninga sanctionner bango quand vous ne présentez pas de preuves donnez-moi les faits je vous donne les droits. So au présenter ngoté so juger aussi la nangai na sanctionner mayangani parce que batangi nga koma mayangani mais menez-moi de preuves là c'est mayangani na sala quel désordre de boy olingo na so bangi faut na yo vous comprenez alors nous avons ça na communauté muti na ngoli net na ebe que question ko ya na zana makanisi na lata ndenge na lataka ilamba na l'autre presque chaque jour ya capture. Parce que la communauté va se rappeler maman. Quand tu as veste dans ce bandit, bon, mon accueil, ils ont été. Dans le rôle net devant vos caméras. Il y a eu 1200 captures dans Cape Town. Et moi je vous confirme. Bandit ko ba Hollande biso. O ba mon elongi na ba commentaire, ba web sabino keno. Muto wana za honnête. C'est moi qui crie tous les jours. Ndeko ko pesa mutu mbongo te. Vous comprenez? Kopé sa mutumbongo te. Donc, au bandeko bazolo ba moni bat balobaka ça. Na éviter ce qui va compléter. C'est une grande sala qui est là. Dans la parmi bat la sécurité place là. Réellement, tant que commis place là na hôtel, c'était prévu bat côté à 50. Na 50 wana comme ba chaise ezaki ba 50 chaises bo vandi ba servir bino bo bimi bo kei après ba sur 50 sous ba côté parce que les place touristique bande ko na biso ba ye tango ba 4 heures ba ye tango ba temi na mulongo ba bengi 50 personnes ya okota 50 personnes ba côté le reste ba ye ba telemi ki bosser hôtel à quel hôtel ba bi mais comment est-ce que bino bozo tsaba te belé bo biso ba touriste ba yaka oh bozo déranger business réellement bobuka ki me boye aussi mbaté
il y a eu des mésententes entre bato ya hôtel na bato ambassade to meki ko solana bandeko na biso bolonga botema mopanzi badondo 50 personnes balingi te bino mo boyebi mutu na mutu ayebi biso ba congolais mutu to azaka pressé oya ye abi otenga na ndena za boye shift il faudra kende na opeso 500 rand ochanga kuna okuna yebote nga na proposer na opeso 1000 rand tenga bana nga ba hotema na mulongo te so ce sont eux-mêmes ce sont eux-mêmes ba yé ba zo proposer ba sécurité mbongo ba congolais ba tu ba ko passeport ba zo proposer mbongo na peso 1000 rand mutu soko da biki na 1000 rand ya mukia ko ba ya 1500 po akota a sauter bateau ba ya kitongo makasi po ya akota ke zo quartier malheureusement place wana et simba kité mais il y a certaines personnes oh bazo ki ba mbongo ba déjà ba maman ba tout nga na rokoti sa nga na rokoti sa en dehors il y a la sécurité je dis en dehors il y a la sécurité ndeko wana za libanda ebinga na eto potali combien de fois ye journaliste to meki ko sala auto ko sala tellement foule les cas qui demandent les cas qui belé bato baso ba plus de 1000 personnes ba 500 personnes désordre ya ko sakanate et que bata hôtel ba ko décider non et aussi baté parce que congolais moko adimisa mo boulou place wana et côté tina kati donc babi non esimbi tokata nde to longwa to kinda cordon aida mingi parce que yazo ya hôtel mawana aobenga kutu na ba kombo abato mais il y a certaines personnes ba sinoma bango ba 207 ako kende mo bakabe ba pese ba mbongo azuba exact que o ba sécurité ba tout so ba ça va na télémia na salle musala na yaki aolia mo na ndenge donc exactement